Salut, bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, maman mignonne, je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi tout est là, rabino, toujours, bah, élément oyo, bosé la kanakati, ya chaîne nabino oyo, bolinganga mingi, ya B52, la mignonne officielle. Ce qui est ambalano ya liboso na chaîne oyo, tokosenga na okaka o s'abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir. Le loto beme libiso papa lianza azo meka un peu ko expliquer problème oeza entre famille ya Kevin oezali proposant ya Maria Tumba, notre influenceuse tiktokeuse Maria Tumba. Yoki na lek bandaki ko lekana yoki azako expliquer que ma belle famille, donc c'est-à-dire ba famille ya Kevin balingi libala ya Kevin na Maria Ntumbate, parce que il paraît que Kevin azo bongama déjà pour na kokende na kobala ndeko na biso la Poutine, la tiktokeuse, l'influenceuse Maria Ntumba. En tout cas, tous ensemble, moi et vous, on va essayer un peu à Rolanda. Moi explication ana na lobaki na ko tika mo bonte na yebi ke na kati ya B52 eza pena ba poutiniste o balingaka Maria Ntumba to meka un peu ko partager nouvelles oyo tous ensemble te bike mboka na biso makambo ezanga ati ola la olamuka likambo bola libola muki likambo ya na lobaki na ya nango to partager ensemble. En tout cas, suivons, je suis avec vous, suivons. Le côté Kevin. Kevin na yokelo mawosala mutelo côté. Okenda kokuta na nde na mutu ya mabe na partenaire à mabe. Ndenge balobaka, celui qui trouve une bonne femme et trouve le bonheur. On dit pas comme ça chéri Pazawate. Celui qui trouve femme à malamu, yene mtazo trouver bonheur. Celui qui trouve femme oya goya alingi apparaître, alinga pesa batu, il mange ne loko azana ngote. Ezo conduire mutu na mabe. Maria Ntumba, kota awa oyo kanga bien na peso message ya famille. Na peso nanu message afana ya kokoma nanu po makambo ya Kevin isa yango na osilisa. Na peso détail. Na bandana détail ya famille ya Isa. Ya Kevin Isa après na yako kosukisa makambo ya Isa ya Dubai na kangi live. Yoka kota vanda na bandi bo so Maria Ntumba bo partager le ngai live o epa na Maria Ntumba. Ba Puccini bo partager live o epa ya mama Puccini. Bo benga ya vanda na bandi bo so ayoka message ya famille ya mobali na ye. Maria Ntumba Kevin azalaki na azana kalikila kobala yo soki na lobe azalaki seka longo azana kalikila ko ya kobala yo. Kevin vrai ou faux? Kevin azana kalikila ko ya kobala yo ya ko se présenter pa na yo. Mais na minute yo Maria Ntumba ndenga na osala live famille ya Kevin est décidé elobi yo ekobala yo te yo ekokobala mwasi lokola yo te wana eza maloba ya famille ya Kevin. Maloba ya famille ya Kevin eboyi ngana tsabango na enregistrement. Eboyi ba kambu ya famille ya Kevin. Balobi yo Maria Ntumba yo kama na so bien famille ya Kevin balobi so po tete momo nango Kevin obala ote. Kevin obala yote. Famille na mute décider. Famille ya Kevin balobi bakobala mwasi lokola yote Maria Ntumba. Baboyi balobi Kevin azana vision ya koya kobala yo. Kevin azo préparé à bala yo kasi famille ya Kevin balobi bakobala yo te. Bakobala mwasi lokola yo te. Wana malobe uti na famille ya Kevin ngaku na yebite ke yo ozaka mukolo ya Kevin. Ngana lobi na bango o kozala mukolo ezali rapport nini na relation amoureuse na bango te no lianzi. Wana tali biso te. Biso to lingine te akobala mwana biso te. Mwana na biso akana makia finga maratene na réseaux sociaux. Mwana na biso akoma ko fingama. Mwana na biso akana kia kota ba miniature te ya kimuibi. Akomi ko kota ba miniature muibi pona nini? Po ye mwasi oya bondoki. Wana bango bazoluba. Ngai bote ngana ko msaka message yo bango ba pesenga. Balobi pona nini? Po yo Maria Ntumba. Bango mo ba bengi yo ndoki ngate.
ngana opekisa bango babi mais non 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 aza mwasi aza pe mwasa ndekola bino babi te toboyi noko liandi Kevin akobala Maria te po lelo soki Kevin azofingama na ba réseaux sociaux ezali lokola mwasi ya ndoki oyo Kevin arene koluka mwasi mobimba alingi ayebi mingi koleka Kevin mwasi mobimba ayebi makambo mokili ebele koleka mwana biso akwa sen noko liandi Kevin akende kobala Maria Ntumba akobala ye na nini po biso tokogane nini epai ya Maria wana famille ya Kevin ngai ya batu te nga nazokomisa kaka information famille ya Kevin balobi tokobala Maria te oyo lelo mwana na biso akomi kofingama muyibi totali ba live nonoko liandi mwana na biso akomi kofingama muyibi munene mwana biso akomi kofingama Kevin akobala Maria te po Maria akobakisa eloko te pa ya Kevin Maria azoya na vie ya Kevin mpona kodétruire Kevin wana maloba ya famille ya Kevin nga kutu nayebaki te Maria nayebaki te ke yo Kevin azoprépare ya kobala yo donc ndenge Kevin abande koprépare koya kobala yo yango yo komi kopousse Kevin kokota na baescroquerie kobebisa na baclient na ye parce que wana ozodétruire eza lokola business ne ozodétruire parce que kozala mwana kwata déjà ntango ozocoopere na bacommerçant eza déjà business mobimba ozosala c'est-à-dire ke na préparation ya libala oyo Maria oyo Kevin ayaki po abala yo oyo azalaki na préparation ya kobala yo yango yo lokolo oza na morala malamu te ya kopesa mobali lokolo oza na baconseil ya malamu te ya kopesa mobali yango ekomi kopousse mobali a détruire ato abalola bambongo ya baclient na ye oyo basalaka ne business Maria sikoyo awa famille ya Kevin bango nde bazodeside balobi bakobala yo te libala pe ezalaka mpona mobali te libala ezalaka mpona réseaux sociaux te ata bokutanaki na réseaux sociaux mais ntango ekomaka makambo ya libala ekoma makambo bafamille basepela famille baloba oui famille balobaka oui toza d'accord na mwasi oyo tobala famille bazala heureux ou heureuse famille bazala heureuse famille bazala vraiment balobi ke oui toza na esengo ya mwasi na biso tozobala mais yo Maria Ntumba koto ya Kevin soki tozoyoka déjà maloba oyo famille ya Kevin ezoloba ke bakobala yo te parce que yo oza na eloko kobakisela mwana na bango te oye na vie ya mwana na bango odétruire vie ya mwana na bango lelo oyo mwana na bango na baréseaux sociaux bakomi kobelele muyibi lelo oyo mwana na bango na baréseaux sociaux bakoma kofingafinga ye famille wana bamonaka kokanisa te bazanga miso famille wana bamonaka nyonso balobi Kevin akobala yo te balobi soki Kevin akobala ya bala yo moko bino na bino nde bokutana kasi na bango famille baza nango d'accord te sikoyo Maria na vie balobaka mobali soki akutana mwasi mwasi faut apporter un plus c'est pas mobali mwasi soki akutani na mobali faut apporter un plus c'est pas ya mwasi ça dit que ezalaka rétroversion ezali sens eke flash aller flash retour yo mwasi oko apporter un plus c'est pas mobali ako apporter un plus c'est pas mwasi kasi oyo yo ozoporte pa ya Kevin eza nini oyo bango famille bazoloba nini oyo ozoporte epa ya mwana na bango lelo mwana na bango akomi kokota na baminiature lelo mwana na bango akomi juge lelo mwana na bango akomi na bacritique nyonso wana famille wana ezosala nini ezomona parce que yo Maria olingi oparaître yo Maria olingi opesa bato image oyo yo ozalaki nango te yo Maria ozoya kosala video ofiniki soki kweti na bita benga kweti to na benga kaka dra to na benga nini ozoya ko répondre ozoloba tolala tolamuka toyoki Kevin Kevin wana pasha tolali tolamuki Kevin wana mwana kwata lelo tolali tolamuki Kevin muyibi sikonga na koloba nini te Maria oza na eloko koloba te parce que yo muto détruire vie ya mwana bato yo koloba nini oza na eloko koloba te
parce que loko oyo bayaka koloba na vie ya Kevin ezali te ke bayaka kovante na vie ya Kevin bayaka koloba par rapport na yo muto koti na vie ya mwana ya bato c'est ça yango bato bazoya koloba po soki yo kotaki mpe na vie ya mwana bato te baninga koya koloba te baninga koya koloba te peut-être que soki Kevin akutanaka na yo te ata ndenge abetaki morote ndenge abetaki morote wana na 49 000 ya bato na 49 000 $, ya bato nana ninga yo olobela ngo parce que nadi ke Kevin en fait on reconnaître ete tolinga te olobela ngo te mais ntango tomoni ke Maria Ntumba aza na vie ya Kevin Maria Ntumba nde moto azopousse Kevin akoma mutari Maria Ntumba yo nde moto ozodétruire vie ya mwana bato abandaki vie na ye malamu mwana bato abandaki commerce na ye malamu mais yo oye na vie ya ya Kevin tout ozodétruire Maria Ntumba yo na bato na yo oyo bayaka kosala ba intervention ya ba vidéo to ya ba live baoluka ba abonné na sima na moi je cherche pas des bonnets moi je cherche pas des personnes dans ma live nga na yaka nde ko chercher vérité ekota na mato ya bato. Moi, je ne vis pas pour les gens. Moi, je ne vis pas pour les gens. Et puis, je ne fais pas ma live pour les gens. Na salaka live nanga pour que na transférer message. Mais na salaka te pour na flatter mutu pour batuna eba kote langa non. Na salaka ngote. Mais batuna yo wana bazoya koya koloba biloba loba pour batuna yo balanda bango. Vérité babomba bango. Vérité. Bomba kango te finika yango elamba te vérité finika yango elamba te soki likambo balobaka na likambo nga na ye koloba na Kevin soki ezalaki faux Mario olingo osala video o démentir yango soki likambo nga na loba na Kevin soki ezalaki faux Kevin alinga asala video ata 1 seconde ata 1 minute ya olobaki nazo reconnaître makambo yo noko lianza lobaki te toi ninga lobata nazo reconnaître makambo zo loba ma réseaux sociaux te mais tant boyebi que conscient boyebi que no yeli likambo zali à quoi sel boko ya ko zapper ba à quoi sel boko ya na batu na yo nengulu pa batu na yo nyonso wana bazawana na ba pedi na bisuna ba mwana te okata live na ba pedula nyonso wana balaka na sima na ba mona bango ka basi nzoka bamona ba mibali nzoka te basi ba kombo na bango zo bimaka na ba live ba eye kutu batitela ki boye eye kutu batitela ki ba pedula na ba pedula bino ba pedula ya Maria bozolo ba chérie tu rigoles tu rigoles pas chérie parce que aujourd'hui j'ai venu pour mettre à chacun à sa place. Je suis venu pour mettre à chacun à sa place. Donc bino ba oh la mignonne, botika la